Mombongo oyo domona oyo nasali nango deja kenza yango na wasalisa bana yango na ofuta ndaku yango na tovivre nango kana mombongo oyo kwani mama nanga alakisa nga mombongo ntango nazalaki mwana moke na bandokende kolanda mama nanga na Petro Congo mama nanga bandoko kokata fumba nga akata fumba te nga natekala nanga na kote nakuta bamama antuka mama moko ta bana na ndako siko bana na ndako bana bakotana na yo bana bakomi bapater bana bakomi basheke. Pas journaliste. Pas journaliste. Depuis 2015, bana baza 24 ans. Bon, tellement maman nanga da sala isanga, musala oyo oteka. Donc si lo lo métier. Mais ba tu susu. Maji bala kisemba ngona ko tika ko bana na ndako. Eza ngo ko ko banda ndako. So ko teka bamona hunde ti mo kilumo pona mutu. Mais tellement amesala ko teka ke. Donc ça qui ebanda bumwana bongo kolela nanga ebanda bumwana tango nazalaki na pasie bazalaki koseka tango nazalaki onyokama bazalaki koseka tango nakweyaki na masuwe bazalaki koseka tango vika tena ngezalaki kosimba te bazalaki koseka na ministère nanga tango nakweyaki bacholaki nga kozanga nanga ekomaki sijalo yembo ya banguna solo souffrance nanga ekomaki sijali chole agrimiliation wana naumelaki na makolo na Yesu malgré soni yango nakimelaki na makolo ya Jésus Christ de Nazareth po ye nde Nzambe ya solo. Singa elonga nanza kosika papa nanga abimisinga na boukwe yango nanza kosika Nzambe yalola confondre baini nanga nyonso confondu tango Yesu akotili kambo nanga alongolinga sonye andenge Nzamba mayata confondre baini nanga nyonso confondi tango Yesu akotili kambo nanga asekisi ngai oyo Nzambe yalola confondre baini nanga nyonso confondi tango Yesu akotili kambo nanga asekisi ngai nazalaki kolela elo Nzambe abongoli yango ngai nakomi kosepela koseka na ngai ekomi kolela na bango feti na ngai ekomi matanga na bango alongoli
nanga soni alatisi nga nkendo nakomi osepela bango bakomi kolela yawe bolamu na yo ezotanga na nzoto na ngai awa nazokalinga nguba tozosoma na pascal na ye apo tokali bima 4 conseil nga na opesa bamama vie ekomi pale vie ekomi pale otala bino bapapa baza so na misala te mombongo oyo ozomona oyo nasali nango deja 15 yango na otamisa bana yango na ofuta ndako yango nazovivre nango kaka na mombongo oyo mponi mama na nga alakisa nga mombongo ntango nazalaki mwa moke so na kufa na bandokende kola na mama na nga na petro congo mama na nga bandoko kokata fumba nga akata fumba te nga natekala na nga na boulangerie conseil na opesa bamama en tout cas mama moko tavanda na ndako soki ovanda na ndako bana bakotanga yo te bana bakomo bapater bana bakomo bachef zo moko ozomona eza salite mais tondimi kokoma potopoto tondimi kokobima solo mpo na nini tokomisa bana tosunga bafamille na biso tosunga bapapa tosunga mpe biso tozolala tosanga na gouvernement abongisa biso place oyo tokokalinga nguba eza vraiment sete bakobokela biso ata mabele ata mabanga po tovandaka na place ya force Maman, lancez un message, profitons lancer message dans l'État. Nous avons débrouillé, nous avons l'État, mais nous avons créé, nous avons un beau Congo. L'État a fait ça la nuit pour l'État. L'État a souma biso kaka, a souma biso, acha biso ma a souma biso parce que kalma biloko eza sointé. Tozokuta musika na ba transport pe passe. L'État souma biso na makama transport na makama na biso parce que tozonika nguba eza sointé. Yango lelo tosenga na gouvernement. A souma biso bon ça toka bisika oyo za ko sika biloko na biso. Comment on a dit? Comment on a maman? Maman? Maman. On a liberté. La deuxième fois, on a un peu de maman. Ah, on a une salle. On est comme ça. Bimatongo oye okebeka te tosoni nguba mobesu okiti oye awa oye kokanga na nsima yango oye koyiti ezala pasi ya mama bon tosepela paske na kala tozalaki na mashine mpe maboko boamika na maboko na tosepela moto abimisa ide ya bamashine okola oyo koyi kozwa otala mashine oyo eza otie nguba eyebima mbala moko lokola mashine ya futu yango epesa biso mwa pa Maman, conseil nini opesa na ba mama oyo bakome bamaki ngabwa koyi. Bon, conseil biso na opesa ngabwa na ba depuis 2015. Ba journaliste. Ba depuis 2015 na bana baza 24 ans. Bon, tellement maman na nga da sala sanga musala oyo ya koteka. Donc ti lo lo medite. Mais na ba mususu maji balakise me bango kotika ko vanda na ndako. Eza ngo ko vanda na ndako. Soti koteka bango na onde ti mwa kilo mo pona mutu. Mais tellement amesala koteka te. Abesa kibumba. Niki lo ba mama kingabo koma. Osanga na ye kuna tiko somba nguba lokola kilia. Toka kilia te. Oye bambuye mbuye oyiba tukose malamu te. Tanda sopoti yiba lo lengini oyo okoprendre charge bana yo. Ki ozamboko moko na facilité ezaki ya masumu. Yo li manga un jour bana bakosibinga ywana. En tout cas vous mettez malamu te comme conseil opesa bino ngala bana âge 24 ans na 2015. En 2015, nous avons mérité 10 ans de mariage. Alors nous avons mérité même nous avons la barre 4 ans, mais nous sommes dans le gouvernement, à quel addition même bisika ol. La bisika ol peut être ma casse, c'est que la barre bisika olia. Sanitaire tout fait ça. Sur le gouvernement au monde on se fait la biso, nous sommes dans le barre le local olia, une belle story baté, nous sommes aussi à Kindumbaté, à sur la biso en tout cas pour le bisika ol, à la biso comme soin et zapona l'obligé du sous en tout cas merci. Merci ma. Nakomi osepela bango bakomi kolela yawe bolamu na yo ezotanga na nzoto na ngai na nzoto na ngai na nzoto na ngai na nzoto na ngai tala ndenge nzambe alola confondre baini na ngai nyonso confondu tango yesu akoti likambo na nga alongoli nga sonye asekisaka nde boye zamba basakrifise na nga na bangomba zambe nayaka koluka na 12-14 zambe nalukaka tongotongo na kode olelo ngai oyo nakomi koseka ngai nakataki limiti
nakoki koseka te akasi lelo ye mpe asekisi ngai naseki tango satana belemi kotuka pe kotolanga ye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela pona ngai akobondela pona ngai pona longa tango nyonso atakombongeleki makasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakotalela seyo atapaselekeli ngai nakotinga masiyo kole atesengwe tondi motema pona yebi ete na bomo ya moto elonga ezali se na yo nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melo nanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza Nzambe nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melo nanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza Nzambe nakotalela si yo atapaselekeli ngai nakotinga masiyo koleye sengwe tondi motema pona yebi ete elonga ezali se na yo nakotalela se yo atapaselekeli ngai nakokanga masiyo koleye atesengwe tondi motema pona yebi ete na bomo ya moto elonga ezali se na yo elonga ezali se na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye c'est vrai ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete elonga na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth bien aimé croix yende mtakobaka na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu
nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Kolo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko na ngai ekoloba te mpona yebi ete Masiya Nazarete solo pona yebi ete nasena moyoyo na yo na pasi bitumba nataleli yo na yo Pambonge na simbi se kombo na yo na yo na vilanga na simbi se kondima epa na yo na yo Ma message confirme oui. Elongo na ye to simbi kaka kondima yaya to kende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef a synagogue tiko tungisa mokonzi mwana sakufi Yesu Masiya tenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te crois seulement Alléluia mwana kufa kiazongaki na bongo bien aimé nyonso ayo ekufa soko simbi kondima na Yesu Masiya Nazareth ekosekwa ndima kaka si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Masiya, le chef et le consommateur de la foi.